internautes au Bolanda biso partout dans le monde entier na chaîne Bino Bolinga mingi Eco RDC. Sans plus tarder, tu es rendre visite na moisi ya Pululu. Pour déjà un an depuis Pululu à Koufaki, tout ça a pas moi sné toeba comment à vivre après liwa ya Pululu ndenge nini azana bana tokoyeba nyonso pa na emoko tout ça est déjà à un plateau. Bonjour maman Coco. Bonne santé à yo na ya bana. Dieu fait grâce, ça va. Oui, na moi déjà ça va. Voilà, bon, tu es ko tala yo na bana, yebisa biso na nous lelo déjà un an après liwa ya Pululu. Ezo le kande nini yo na bana, bozo vivre comment na sima liwa na e? Merci d'abord. Ndinga la chaîne vraiment on se déplacer boye ko lukanga koye bande na zo vivre na bana et koye baki après une année à Pululu donc ça n'a plaisir ma casse. Voilà, merci. Lobi ezaki le 23 décembre jour oyo kengai na mobile nanga tokabwanaki parce que le 22 décembre azalaki bien abelaki te eloko moko te tolamuki mwasi na mobali ndenge ezalaka bolalaki bolamuki na bana ambiance ya ndako kaka ndenge ezalaka ndenge mpe ezalaki tobimi na bana toye kozonga na ba 22h tolongwaki place tozalaki epa na bango na ba 22h toye kokóma ndako presque 23h nga na koti nalali ye atikali na mwana biso atiko atikali na ye kota ya TV après na ba 1h26 minutes akoti alali na ba 2h nayoka bébé oyo aleli naye koyoka bébé oyo aleli et après avoir kolela bébé naye kocomprendre ke na papa na bango apika crise na Rolanda sikoyo ke toke na hôpital na parti hôpital nde apika. Excusez maman Coco, apika ki crise abelaki na moyo nzoto bandako déranger ya lelaki ata pasi te lo monte dérangement te nini te mais et après ntango mwana leli nde toyako naye komona ke aobouge te nini te ka nde ezala bablague na moni boko nini na nzoto ya mwana naolamusa naolongola ye loboko yango naolongola te mpo alobaka nanga d'habitude ayebisaka nga kaka na oboma yo na tension. Attends, va acheter. Voilà, toza toujours en pleine émission, hein. Nous boyebika ba caprice à bana, il faut s'occuper na bana. Donc tozoko bakaka toza bongo na mwasi ya Chiko Pululu, toye ko solola na ye toye ba après liwa ya Pululu, ezole kanandenge na bana. Oui, toza toujours ko continuer, toza bongo na maman Coco. Oui maman obande roloba. Abelité le côté okika mwana balali na mwana après ye agangi. Ye alala na mwana te tolala ki ndenge ezalaka bino nyonso na butu nde famille elalaka nde après naye komona mwana leli ntango mwana leli nde nayotala loboko na ezalaki likolo ya mwana ya naolongwa loboko nayebi kelinga baje mingi souvent so asali bongo na butu azala ta tolali omona ronfle na nku so chiko mpona afinolisa bi na bomona attention wana azwi vraiment mpona parce que mokolo wana nde ozela lobanga abomanga na attention namoni alobi lomo te na bouge makasi eloko te naye obalusa ye ndenge alalaki na remarkeke asubi mpona nekomela ye te nanu namona geste yana te asubi na bilamba amisubeli nde nakomonaka danger ezali nabengi bato baye bake na ye toke na ye na hôpital kuna nde bakoyesa biso ke akufi bon ezalaki mpasi ntango docteur ayaki koannonce oliwa na ye ozwaki yango ndenge nini eleka na ye ndenge nini explique non biso te bafani na ye bayeba ezalaki ndenge nini liwa na ye ntango bayebi biso na matoi eleka na ye ndenge nini moto abeli te eloko te kamba mo baye koannonce oki akufi
ezalaki passe makasi passe douleur wana ya koyeba ke mobali na nga akufi mobali na nga oyo alingaka nga mingi mobali na nga oyo tokóma lokola ya na leki oyo abandaki koyebisa nga so amoni mutu mobali na nga ndo alingaka na bato te oyo mwana mwasi oyo mwana mobali ya mona yango kaka mabe bosala ene combien des années omoni mwana biso wana donc ayeba kende toza mwana mwasi oyo pembeni na nga walinga te yalingaka toza biso mabe koko nalingaka toza biso mibale nga moko na koti makanisa mabe nga moko mpe kana koti makanisa malamu nga moko nabebisa yo mpo soki obebi oza yanga nga moko nabongisa yo kobongo na yo mpe eza fier na nga nga anda olobaka nga parceke mobali moko tozalaki na ye bongo so amoi mwasi pembeni na bino abi nanga shoka ndoka basoni te nalingaka moto pembeni na mwasi na nga te biso tozali bana meme mibale tokufela baparent donc todébrouillaka biso mibale oyo akei azwi eloko aye nango akaboni na moninga oyo kuna akei azwi aye nango akaboni na moninga komona yo pembeni na mwasi na nga nalingi te antuka bandaka oloba oui mama koko na kati oyo maloba te nalingai tozonga esu mwa ndambu nsima ndenge ozobeta parcours wana soko kozonga esu mwa ndambu nsima oyo explike biso ndenge nini bobandaka bolinganaka ndenge nini atiaka litoi ndenge nini bobandaka ndenge nini ti bokomi na bana boevoluaki ndenge nini ti na liwa na ye bolimbisanga ezalaka boye soki émission eza bapele ekota ebele et surtout que déjà bobwakaki avant nga na ya donc c'est ça kolingana na nga na chiko ezalaki naza na camarade moko aza na mikili sikoyo bijou elemba ma meilleure chemise nabengaki bo ma meilleure chemise mwasi ya lokumu mwasi ya kitoko mwasi ya fier wana ye nde tokoli na ye vraimen moninga na nga banda bomwana tokufelaki camarade moko toya kovaa na bandal wana auti mpe voyage nautaki Éthiopie na ye eya na ye nauti Nigeria Éthiopie après na ye kini parceke ntango toyokunda camarade na biso babi te tovandisa mo mpo tovanda na bandal place mo boye efungamaki na bandala na Chibango nde toye kovanda place wana place tovandaki moninga mo azalaki na Richard moninga na biso mpe tozalaki Richard atekaka bapine na Kitambo ana place natekaka bapine mutakanga mpenza maso bapine eza na maboko ya Richard na Maisha avanda na Gramalik mwasi kitoko donc mwasi aboya vanta mwasi simple tozalaki na ye biso tovandi babengi basomi bataba tolia et après Richard abi te koko nabenga mutu mo boye akosekisa mutu moko asekisanga mutu nini ovandaka babengi mpe aye babengi chiko nga mpe ide te ya sikoyo bamoni aye babi nanga koko mombala azoya ano oyebi ye nga bina tenge nayebi ete wana azalaki na kishiko azalaki na kipololo te mpo bango so tovanda bango tokola na bango apart Maisha tokola mpe me azalaki mwana ya Gramalik parceke bango tozali mwana ya Kitambo sikoyo naye kotuna bango bana ya Kitambo nga aza mwana ya Kitambo owi mwana ya Kitambo na kote na biso ona kote biso nga nayebi ye te oyebi ye te d'accord mais ezela pusana ti azopusana yo talaki ete nga natale wapi ona ndo sekisa ona otali na radio toseka kaka ote ezela na moni naoyebeka te parceke comme tonolia aye to pembeni na nga aye alobi aye bon appétit aye souhaité bon appétit kaka kote na tovanda ye bato ebele parceke souhaité bon appétit nga naye koyeba te apusani tia babisa ye nga ke wana pululu omona atanga bino bata maboke bino bata maboke c'était ça ntango asouhaité nga bon appétit asengi mpe kiti ainsiste kaka batia ye pembeni na nga babi yo noleki bato ebele boye yo ovandi kaka pembeni na likotele nga lingi na nga kaka awa c'était ça bon toye kovanda tobandi kosolola kaka ndenge ezalaka na lisolo abandi olinga na lisolo
et puis quand les ala monsieur déjà lingaki bande bisanga ba posa motema na ye quand le même jour oui nde to vandi ninga mo pa ebisi ninga mo pe ayebisi abi Pululu faut fungola emiso bikonde azana omo akakala mingi te apumbuka kei na ye ndesko comme ce que serré na ngai ande ni babi okende tala botono solola ezaki bon. Donc voilà, c'est de comprendre bolingo na bino bandaki wana et après il paraît yo coinsaye au coffret au lingaraté à sous théâtre au comme ça qui est des propriétés privées au boy ça na ba camarades ba connaissances donc et comme era ya yona e donc quelque part ba bi yondo frena ga vina boye ba koloba ba twana ba eboloba balandana ba fan bolandana bona nga bongo c'est bon toleka eza vraiment ceux qui t'aiment sous na bibongo eza teke na boy ba fan na ningi bino mingi eza kaka ambiance parce que ba fan pe ba yoka kisko yondo ko éclaircir bango ba loba pona yo eza bongo bien ngai soki ezalaki pululu te na ngai na yeba ete pona kishiko na yeba ki ete vous comprenez oui na kishiko na yeba ki ete na kipulu nde na yeba ki alors ye pas encore azaki zoba te akotika musala na ete po aboma musala na epo na mwasi te mais avant Chiko amona ngobi parce que ben lekala ba ya pembe ya milai ya mikuse ba métis ba mwindo lokola nana ketchup o bisto za nango o elobi nango fali moyindo pamba pamba te obe moyindo ngolo yango yo nana ketchup donc abimina basi ebele akokai kaka kokata mosala na ye te mpo akuta ye nanga wana ya lokuta mais toyokaki mpe batémoignage yo oza na kati mais batémoignage na lokuta yebi teke ntango Chiko moto akufaki moto akufi mosusu azolinga mpe abima alakisaki ye ayebi na ebele oyo baleka na télévision bapire Chiko pire azala te ebele oyo baleka na télévision nga pire na bato nyonso wana baloba wana ntango moko azalaki non nabi teke azalaki te mingi bazalaki bapire te je pas dit ça nga alinga rancune te nangi problème te nakokoki ovanda liboso ya télévision te mpona loba lokuta non nalobi yango te nalobi soki balekaki sans nde bambengaki bapire Chiko bato to baleka na télévision mpe bola nango bambenga bapire Chiko so bazalaki sans c'est que dès kaka nde bakonza bapire donc 98 nyonso to wana baalokuta nyonso aoluka belse na ndenge na ye yango moni adiembelaki na nsima ya Chiko mpo batala ye kaka bamona kaka ye pa abetaki lisolo bamona kaka ye pa ayebaki star mobo okomprendre eza wana Chiko atikaki mosala te avant nga namona Chiko déjà bato bafinaki ye na monde wana yango mpe na yangi na tuna bato oyo boyebi lisolo yango parce que miboko bafinaki ye déjà na monde wana na monde ya théâtre nga naye kokuta Chiko na bese mpo Chiko asimba bambongo asimba mbongo ya ebele ya bien mais ntango bafini ye eza mpasa bandaki kozwela mbongo nakutaki ye na eloko te yango eloko osalaki biso tolekaki tina bandaka manzanza parce que nakokuta Chiko na eloko te nakutaki ye même pas na bilamba malonga donc malonga ezalaki te nga naye kokuta ye bongo nga naosala makambo na nga naye mpe kine na bandi mpe kosala ngai naki na ndosala mpe déjà théâtre nasali théâtre 3 places nasala epa bobo président bobo na nimero mingi Joël Noël mon président naleki epai ya président Fidel Loin na nimero mingi Charlie papa abana allez-y jouer à la maison non? Comprenez, chers internautes, pour tous en direct, oui, donc ils ont le quoi télé-réalité, parce qu'ils ont un an à l'Iwan Pouloulou, donc bon comprendre, ils sont libres à Mbappé, ils sont libres à Solana, ils ont maman bana,
Donc, toujours continuer, toujours baboza toujours branché. La chaîne Nabino Eco RDC, on a profité, on a fait ça mon boss, Jean Thibaut Chibouaboua. Joyeux Noël et bonne année. Na ba équipe Nyon Soya Eco RDC. Joyeux Noël, bonne année. Nabino tout. Ba confrère, na ba concert nanga. Nancy Kasso, on a bossé Nioté, Miss Mongo, Peggy Walongo. Ndé na comme pas président vidéo. Après, Nao qui n'est pas président Nangai, président Mastor Nada, président Nanga Papa Nanga, ou Abimisanga, Nengi Papa Sai, Abimisaki, Chiko, ou Akomisaki Pululu, Nengi Pe président Nada, Abimisaki nga malgré que, et bien que Nango Moso Lingo changer combo, ou changer ce pour l'ingité Bonanga quitté, ou Nengi Zaye qui va comme Monanga na Kinshasa, na télévision vraiment mingi, et ça Papa Nanga Mastor Nada. Coucou papa, naningi o mingi, naningi o vraiment mingi. Yo mo yebike, zala koto, na motema. Joyeux Noël papa. Ok, voilà. Président on peut ça respect ma casse. Président Nada. Si que autant que nous pas Nada. On a déjà avant nous allons pas Nada, tu connais déjà. Mais ça qui a robata. Et après comme ça ngabi koko non ça va pas, on peut pas continuer comme ça. Na lembi. Nalingi comme on a monde théâtre. Au contraire, je suis content des qui n'a zoua ma casse. Bah tu as vu mingi baloba qui a battu na ba pire, ça va tout baby sauter. Pour baby sauter va remettre les solo. Je suis content n'engue. Tout ça na une émission boy. OK, pas été. A côté mana na moya télé wana. Ce que tani mingi abi koko na mo no bota na mingi. Mais tout ça basi. Yo misu banda lo bezakisi. China kisi. Kasi ba pharmacie ezali ba ki na pharmacie. Dans qui c'est une Novagine, pour la qui c'est une aspirine, pour la temps à Zahir, Algon, c'est ça qui c'est ça peut m'appêter. Voilà pour comprendre tout ça en balabala. C'est ça qui c'est ça peut m'appêter. Kasi on va qui n'a tient à qui c'est pas qui mekati, à qui au kanga, et pas qui ndi. Akendo kanga pe total eso tia jeep na mutu te total pe na string pe na mutu ya ngwana pasula soutien bossa mpesa la te la ngwa la te option na genou to mekana oni mokileza na buzoba makasi mutu donc bino bokanisa star akova akoza na mwasi moko te oye peza lingi na kata mutema na ye ndi bokanisa ngamba nga banda ko ebisa ngai surtout soigner omoni mobandi kana expliquer bino omoni bino wana ko moni star na ndako azaka star tazaka papa Chiko o wana ko bengi papa Tiko bana nga benga ka papa Tiko o comprendre bano to boti Chiko azalaka papa na ndako bo ba mambo akisite ezaki omona ngana Chiko to bebani biso no beba papa mate poto zaki ba mapasa to zaki pina na harmonie moi kitoko so to zi problème to ne ko me ate to bomsa problème personnel sabino. Non, je crois que c'est un bikoko. Si dans celle qui a déjà on ma tata ne pas na matata. Ah, c'est un biko kata. Tu sais ce qu'on a na on mata. Nga na otomboka ba biko kata. Kotomboka te. Kata ko kotomboka te. Yo pinoza pena mo panzi nanga. Outi penza na mo panzi. Donc osilika te. Pas tout ce qui est au sein de l'autre. On va peut-être essayer qui n'en sait l'autre. Pour te mettre dans la pète, tu as solution la solution. On va t'automboki. En tout cas, tu as en attente que tu benga kingandi yaka. Pour kinganda ko ya baxi mal ba mususu. Les balles ceux qui déjà posé déjà la position pour benga kabato. Beaucoup s'infiltrer. Donc biso bana to no bana makamna biso moko, to suki sa ngo pe biso moko. Yango moni na suka ngando bakoko. En tout cas, qui a raison. Chiko aone ko bisanga o mupanzi na ngai entre o basela ki ngai o etikalaka yango basela ka yo to bana ko se comprendre facilement to zena prompt que si mninga obilika mnono te ce qui a déjà atteint ça la erreur c'est déjà expliqué na kiti nga peut-être que je expliquer akido to yebana ki bien ezaki kiste vraiment votre boloba bongo o sexanga makasi na sekabino makasi cours nango pezala te mais ceux qui ont bakeza kiste benga nga numéro nanga na ko yebisa yo evande nanga azaki nango na ndaku nanga na mobali nanga tia kufi na maboko nanga Chiko azu basi ya moderne nyonso azu ba métis
azubasa milai, azubasa mikuse, azubasa mwindu, azubasa minene, azubasa mikie. Et le but est que les gars non, c'est pas ça. Mais la zaki na maîtrise. N'est-ce pas que l'on luka. La zaki na bolingo. Première des choses d'abord, na mokil o nzambe alobi à ça qui dit commandement. Il dit commandement alobi na longolité na bakisité. Mais et l'autre bande côté mais zaki bolingo. Bolingo ne me maka. Si on sait déjà na bolingo mutu, au procès na mutu ana mabete. Si on sait na bolingo mutu, au procès na mutu ana mabete. Obozana mawa ya mutu wana. Jésus azaki na bolingo na biso. Yango akufaki po na biso. So ofaki po na biso po ayoka ki mawa. Vous comprenez? Na mawa wana ye ndi yango akufaki po na biso. Yango est-ce que mawa to mema ngo ti nakata bolingo. Baba bolingo mawa te c'est faux. So ingi mobane so za mambano te. Lelo okoki ne pe pa na bino ba pesi mbongo olambi. Oye po olambi obi boloka tika mbongo te. Na oliango na pesa ete. Même ninga kende ko luka. Et puis, parce que ça a été. Parce que ça a été. Mais parce que ça a été. Au moins, on a été. Même au moins, on a difficile. Donc, tu te l'as dit, je suis bandako yango mais to vanda ndako na ba tante na ye akoko tozaki maman abotinga tunga to vanda nga comprendre mais ce que les tante na nga ezaka simba tikaza pe na bana ba jeune fille koko na profite na ndanga manzanti po alo bango azwaka temps mais na aide nga bon d'accord to vanda na manzanti na butu to te carton oh à part manzanti bola lesu na ba carton na butu to te carton totandi nini poto protéger mais bino bozaki mutu moko il paraît yo bio banda uta ba voyage no par-ci par-là et bon yo koka kosunga ete kutake déjà mais tant na banda na bino shuka zaki mutazua théâtre kuta katsa inga théâtre akatsa ki ona ba voyage angate kokende shuka no mona okendo sala une semaine sala 2 semaines abandon si longtemps azaka clair aboyaka shuka aboyaka nandenge sala ke na mbongo nkabo e bolukina ndako première fois posé nelo te ndio to balwa ngam na boko la chiko c'est faux on est au sakana oui c'est vrai première ndako to vanda ngam tu la pesa garantie ngam na sama mni glo so na kati petite sœur na ngaza à Londres Clarisse Bikotel mukatinde na nga bloko nyonso zaki na kata ndako mama koko limbisa na kati yote mais biso to lande na ba chaîne mususu tango pululu akufaki basi mususu babima par-ci par-là mususu babi pare na ndako bozwaka ya tindaka ba rideau mususu babi nga na tinda ba kiti nga na tinda kimbetu nga na tinda kimbetu moi c'est ka moko moi c'est mon non ezaki je moi c'est mon tabaki yango baby ezaki fo atinda bilo to mo so na baby baby aluka kinga aseskizaki on comprend mon eloko esama ki na liwa ya shiko ezaki mambo ya mbongo ti lelo nga koko na koma mabe ezaki mbongo ya mamoni baby autaki Angola baby azaka mwasi ya shiko kala on comprend lelo elekaki ata ba 5 ans kwa mwana na utoko kisa 6 ans kala miti bakabwanaka on comprend elobi nango emoko kona akina makanisa mabete baby aka na makanisa mabete fi wana aka na makanisa mabete parce que tangu akomi babandi kotalisa bango ti mama Olive abengi mama Olive akopesa mbongo mama Olive apesaka mbongo abongisi soki 100 000 nayokaki parce que epesi mosusu tu motema botalaka Tom Jerry bango abengaka Tom Angeli Tom omona nde motema ya bango sa mosusu oza na motema oza na maîtrise te ntango okisola mbongo motema ebeta ntango babisaki deja bango ke mbongo eza a esani ebalusi motu ya mwasi nyonso mpo na nini ka ye azwa me babosani ke bango bazalaki wana ere mbongo ezalaki bazalaki na maîtrise te bakendaka nga na ye ntango mbongo eza te ntango so nzambe alinga afuta nga azamba amonaki fidélité na nga amonaki nde navandaki na ye alinga afuta nga ntango mosusu na nzela mosusu me lokola diable aza rize bato mabe bazangaka te na mboka bakotisi makanisi ke
te botelemela ye ndongo masolo wana nyonso ebandaki mais so ezalaki vrai bolandaki place balobaki ke biloko ya ndako ezalaki ya bango ebongo réponse na nga ta na répondre bango ke bon so eza ya bino wameya te toke parke na parke ndako eza ya kokanga tofungola mpe ndako te après yo moto oyebi biloko wana eza ya yo ye pesanga marke ya biloko nga naza nango na couleur ya tapi na couleur ya biloko nyonso tu oyebisa ngai comme ça bokende olobisanga te koloba ngo na parke so eza ya yo nga na osala prison mais so eza ya nga yo osala prison bokai réponse te baloba nini totiki na biso eza ya bana mais babandaki ndenge mosusu nga biloko na ngai ya ndako vraiment boko vérifier na petite sœur na nga na Londres Clarisse Bikotele biloko na nga euta na agence oyo place eya eza na Kasavu na bengaka bato na babi bon boya tokende ti na agence bomona na bimisa récit bolakisa bino biloko na nga ndenge place ekomelaka na agence bakotémoigne ki biloko oyo eza ya koko mais ntango nakoma ti na niveau wana ke tokende ti agence bakokende vérifier nga ta nzungu na nga ta kopo na nga petite sœur na nga motatinde na nga ntango ekoma ke tokende vérifier moi te baboyaka te totiki na biso totiki yango eza ya bana mais soki ezalaki ya bino boyoki ezalaki ya bino bonga bopesa bana bonga botika yango avant mais ntango botikaki avant te bozali ke ngai nalobake tokoma parke mpo tosamba après omoni ke ezalaki lokuta donc bebi ndeni nabula vrai koloba te ekoko abomi mpo babaka koko atumbaka natumbi te mais naexplike kaka nde elekaki mpo bato bacomprendre ke tozalaka susu na problème te toyokana toza bana nzambe okomprena bato batiaka nde yo na erreur eza na oka bato batiaka na erreur mais motema na yo ezalaka wana te donc yango mona explike mpo na bongo naexplike te ke mpo nga natumba te natumbi te naningaka yo yebika soki na comprendre bien yo na bebi boyokana kaka na bebi mpo bazalaki ata ba 4 3-4 to ka bebi to ba aza na motema na ye bebi ntango amonaki ke eloko asalaki eza bien te tolukanaki alukai ngai nde aseskizaki donc mwana nzambe malgré ke alatisaki nga fardo moko yayebaki te mais nandima ye kaka ke nalimbisi toza bien eya pa bebi moko mpe dede kutu bandaka banani koboya dede abala ne libala na malonga libala na ye kitoko ya bien oya liboso wana dede abala libala mpe aboya na ye akota polémique wana te bon misusu nayebi te donc misusu point d'interrogation bongo bana po yo nde moto otikala lokwa ya mama yo nde moto oza lokwa ya mama bana na nyonso osangisaka bango basololaka na ya yo so ipare yo banda ya kolinga osangisa bana te ezai moko elenge nona osangisa bana komo basangisaka bana ntango mwa lipa ezali mwa la mer poisson te la mer air ezali tona be yango bongo pokansonaebisanga tokozonono la mer wana salango mwa la mer ezali mais ya ngai ya la mer te la mer mamoliva apesa yanga babotola mwa lipa bato ya mawa 100 000 mpe babotola oyo ozwaki namona 100 000 abi olakisaka yango mbongo yango oyo kasi wana nyonso to oya kozwa bamai na bango mais toyokana na biso elekaka nango bon nga na fille moko nakoka nyonso banike balobaka na bango lokutama me nzambe akota na mitema bato yango kani na oloba ata soki tosalaki yango na télévision te ne tosala boye mais bayaki quand même na pembeni koseexcuse bon lokwa toyabanga yango mpe koloba te ke toleka nango kaka boye wana eza mpe pardon te jésus christ kutu akufa ye mpo na biso ocomprendre donc na otala ke président papi onokoko ye président moko asala groupe na Paris association Kibobo association oyo elengi evandisi bamama ya Paris ndenge azoteya bamama ya Paris bapapa akano wana ndenge mpe ateyanga kokolimbisa président papi onokoko likambo olobaki yango nazo explike président papi ayebisinga na kokolimbisa bosana ezalaka nango kaka bongo ntango mpe namoni moninga aye koyebisanga ke limbisa yango moni alimbisaki donc eza nango te soki ba 100 000 bakosi oui mamoni bapesa yenga na méritaka
bon na mérite ki yango te ata bino moko ata bolingaka nga te nyonso kaka na mabe est ce que ezala bongo vraiment ata bino moko pour raisonner te navandaki tina suka navandi na mobali na nga na pasi tolali na carton tolali na ndaka manzanza tolie maki tobeti yango lokola ya mbika tolie me na suka nango lokola mobali na nga nanda bangaki koko zela biko zela tozwa kaka biko ntango mpe tozwaki te nzambe akoti na motema mamoli vabi te bangosama ya mwasi opinzo ndo moni esalamaki esala yango na bato nyonso ezaka mpo na koko te esala yango na bato nyonso te na ndenge akosalaki epesama me naotake mobali na nga akundamaki te nazwaki mbongo yango te mbongo nga bango nyonso naoloba batelo baza neti biloko oyo mamoli bapesa nga etaka nango papa dani alobaka koko si babi mutu mosu asine te koko na sinia sinetire eza wana lelo eza ya koko bikoteli mais koko te moto aza biloko wana toka papa dani apesi mokongo mutuka oyo ayaki na biloko wana epesi mokongo babi na nga tozwi biloko toke tia na chambre froide comme ça so mambo esili ozwa ndenge biloko wana ekenda kande shikwa kokusimbula mobimba akokisaki yango lobi le 23 décembre lelo toza le 24 kande biloko wana ekenda mpe bongo bapesaka biloko nalambela bato balandanga na matanga esili le reste nyonso bomona tout un conteneur famille ya shiku bazwa balobanga na mérité biloko wana te ebongi mpo na mwasa mabe eloko anga te mabe na ndeni na comportement te na ndenge bango bayebeli so ezalaki comportement mabe shiko azalaka show shiko tuna bato bayebi shiko azalaki show eza mwasi eza mobali nyonso bakatela olingala mais alingaki bato azalaki mutu mo mutu abato alingaki ambetema te soki azalaki show nanga na vana na shiko bomonaki na matanga basi kome bayaki yo na bieske nga alekaki bango so na kitoko te bavandaka te mpona donc azalaki show te ocomprendre eza kaka ke biloko ya mokili ekabolaka nango bato nde bao bamonaki kaka biloko wana esengelaki mpona ngai te ocomprendre mbongo wana moto ayaka nango mama Angèle mama Ivatina mama Angèle motaki na mbongo wana mama Angèle so olanda yebi nazwa mbongo wana te mama Angèle alakisa ngai ayebisika mama alobi na pamusao mpinzoli akolela naoki opasi explication opesi ntango abimisika amona biso mama mbongo wana mobali na ngai aza mpa na kaleson te nde omoni bayaki kozongisa mbongo yango po bakundela ye nde bakundaki ye ezalaki $10,000 mbongo yango basali badepense etikaki kokoa $700 mama Angèle amonaki abi te mama evabi mbongo wana bakopesa nga te eza moke ezongaka siko jour bayaki mpo bapesa ngai mbongo yango nde badongola miso basanganaki balobi basangani nde basanganaki wana basali vraiment bango bakanisaki ke bon nakoko bien union fait la force te so ezalaki force ngai ekoyisa ekoyisa o te etombolanga yo yebanga vraiment bamaloba na bango nde etombolanga mais jure na bango oyo nyonso bango basala ntango toke malembe ntango sikoyo bayo osala bongo mama Angèle aye tovandi na ye nakasa botalaka tovandi toosolola bandi koexplike ngai tala boye namonika babeta desart ke shiko boyebi mpe moto aloba yango shiko abota mais abala te atiki mwasi te nde epesi mama Angèle mpasi tanke mwasi abengaki mama oli mama iva mbongo tala boye mo eske mbongo yango nazwa yango eya te mpo bango bareconnaître bi bato no bareconnaître yo te so napesi yo ezala dega so mpe napesi bango ezala mabe na opesa bango te mpo babaki napesa yo ka ndenge abaki bongo azwi mbongo akenda na ezongaki asalaki bien mbongo ekei nazwa mbongo te parceke mpona bango bato lokoso lokola bato bazalaka ebele bando okasa kokoa nazwi te fo bacreye ke koko azwaka mbongo wana akimi nango mpona bango ezalaki efo tokabola ata so mpe nazwaka yango tokabola na bino ya nini bokenda bamabala na bino estce ezalaka bongo ata bino moko bino bokenda tosala nde nini mokolo bastanga mosusu bakokufa bastanga mosusu minene na ndenge mabe te tozwi lokola Papa Weranson, en tout cas, pardon, bonne fête, Limbi Sanga. Tout ce quoi Papa Weranson, voilà star monene. Tout ce quoi Weranson, parce que ce Weranson bimara na bango tant azaki na conscience te, azaki non jeune.
na ndenge aboti bien soki kobota te toyebi te po abota te azala na mampata ndenge azososo basi wana nyonso tu lelo ye okoma Wilson avant na ya na ngai ma Sylvie mampata mama pasteur na ngaka o mingi mwasa lokumu mwasa conseil ndenge avana mampata ndenge maîtriser bongo bavandi ale lelo osko soki akufi exemple toyebi te ke za bongo soki bien problème moko eye komeli ale basani bakendo kongola ba fille nyonso tout oyo ke Wilson na bimaka na bango tanga zaka na conscience te parce conscience tanga comme na mampata to ngalo ba bongo so za na conscience mene ba nyonso to na banga bakota na ndako comme bakota na ndako te soki ale lelo siko so femme ngadi to zui to boke bokongoli yo bimaka na ye yo apesa ko bonjour yo boye bokongo bango ti bango wana ezaka bongo siko so mbongo eloko mo bebimi ale mampata zui akate bango akate mama Amazon na lela yo fo tante nanga malgré ki tata mwasi me na lela yo et puis no ebiki ndingu oyebi lina tokos eza nde na biso wana nde na biso na bandu biso bayaka toza hypocrite hypocrite eza mpo na biso te po mama waza na boyaka oyo ezalaka wi mpo na ye ezalaki wi oyo ke ezalaki ya mabe alobaka non kandi nga abaka non etikalaka non nga mpe koko oyo nabaka non etikala non oyo nabaki wi eza mpe wi oyo nabaki wi eza ya bien oyo nabaka non bolandela siko boyebaki non nabaka non pourquoi bocomprendre ke nazalaki na raison. Ok, ozalaki na raison. Nazongi muke nsima nde olobi ke moyen osangisa bana eza te mpo na mbisi eza te piodi eza te la mère eza te donc c'est to comprendre bien bana bazaka na mutu na ye na mama na ye. Oui, mutu na mutu aza na mwana na ye pour le moment nga mpe na nelo te kosangisa ezaka ya piodi te ya la mère te ata appel te yaba soki appel esalamaka nalakisa yo yaba appel esalamaka eloko moko te koleka na lobi bakabolaki bana nini mwa biloko ya moke na pulupulu oyo azojoue kola papa na bango pulupulu ayakokabola eloko moko ya moke mpo na bana me ngam nabengaki bamama nabengaki dede nabengi dede mama ya Sylviana nabengi mpe oyo autaki Angola ocomprendre nazaka pena na problème na mutu te ocomprendre oyo tobenganaka te ezali bango nde basalaki mabe basalaki nga mabe me na suka na yango balingi basalela kigrodo sikoyo na kigrodo yango saki batie na mokongo na bango ya lokumu nga na okitisa o ndeni nga mpe naozela kaka nga na mama naza mama ayambaka kaka mokoba oyebake ngai nde mutu mobala afaki na maboko na nga naza mama nde bamisusu bayebaki baye tozali toliaka tomelaka tosekaka so misusu mpasi tozoseka ondima te so mpe bango baye tobongisa kaka sikoyo nani pulupulu yenda koma ojoue role ya pululu bon mwana oyo tomonaki na matanga imitaka pululu kaka moto azojoue te ngai wana olobakaki na mama ye okomake andimi kaka pulupulu te nga na mama comprendre non bana nango naza mama il faut nandima bana nyonso mwana liboso oyo shiko abimisa eza papa fali maswa mwana oyo pena amona pasi na papa na ye oyo ya bota okende te yo pose lobi bana bota te tout di rôle te mwana ya bota otomona na matanga okende comprendre wana donc abani na fali maswa parce que na pulupulu so nabika ke pulupulu nde misusu balusa yango mpo bato babalusaka makambo ye mpe moto abimisa pulupulu non pulupulu toutaka ni pa mastor aza mwana mastor na ndenge akomi koekarne rolwa aza mwana mastor olingi susu mwana oyo tomona na matanga na banda ya koimite pululu mwana abota ya mwasi azaka mwana mwasi ya liboso carrière na ye azozela nano akola to azwi déjà relève à papa kandi naosoba makambo yango nga nayebi te mpo nazoba bien oyo tomonana na bango nayebi makambo na bango oyo tomonanaka te nayebi te donc oza en contact na bango te oyebi nde nini elekana te mpo na carrière tomonanaki dernièrement na place mo babengisa ye biso babengisa ye nga invitation yaki na nkombo ya Koko Bikotele nde lokola ezali Koko Bikotele efalaki nga nakende nde na mwa bana misusu
bayaki tozalaki na bango. Sikoyo okoyebisa bafana Pululu nini mpona 1 an ya liwa Pululu? Vraiment nazoyeba kutu te, naleli tellement trop, nalobi mpe tellement trop. En tout cas ezalaki kaka mokano ya Nzambe. Pasteur Mabundu Alesa, pasteur oyo atala maloba ya bato mokili te. Pasteur oyo Nzambe akotaka kati na ye, tushaka ye ke ntango bato bazoboyanga bato baloba n'importe quoi, ye azoyebisa bato ke te eza lokuta aka kotala nga bimama zela Nzambe atalisa nga soki ya solo akei mpe Nzambe atalisa eke naza innocente. Ayebisa nga bina nga omoni nalingai koloba na yo nanu te, mais na ntango Nzambe akomotalisa nga ke yo oza innocente, koyoka mokili te, koyoka benjour wana te. Oui, c'est vrai, ça fait mal, mais na passe wana komi kota na ngote po mutu akelaka ye yembe mutu azwi mutu ne. Mais rentre à la maison, rentre à la maison, va à la maison. Hein? J'arrive, va à la maison. Abi mutu akelaka mokili na ye, mutu akelaka mutu na ye ye mutu azwi. Avant lisanga binanga mama, tango Nzambe abanda kokela Pululu yo zalaka otiaka nini? Otiaka suki, otiaka nzaka, otia eloko te. Ayebaki mikolo oyo ye apesaki ye na se ya moi oyo. Abi toza na kati ya mutuka biso nyonso tu. Nde toza na kati ya mutuka mutu aza na place oyo ye akokitela. Eza te question ki pomati mutuka moko na mubomesani apo mutu abinga na kokitela nga lokola na kitambo obondeli ote kokitela kitambo te ko poto mesani non. Akokitela destination na ye. Nde moko mpe lelo ekomi epa na ye nde akitaki destination na ye. Donc banda lobaka na nga bongo pasi ekitaki na mokili. Omoni nga aza mutu asuki ebele ya suki na nga so mutu atala oba kokata elo na suki ata elo na suki te. Biso toza bayaka papa na nga aza Kasongolunda Panzi, Kasongolunda Panzi. Donc toza frontière na Angola. Toza la basuki la métis no mo suki na nga eza kolinga mabo. Donc suki na nga eza milai ekata na iko na souci. Na yo ke peut-être babina na estomac, so na lingi na tika bana na tia souci. Omona yaki ko nazobunda mwa malembe. So na biki na bosani na kosi. Comprendre non ça kana ba fan. Mutu akelaka mutu na ye, epe mutu abengaki azwi mutu na ye. Donc toza na makasi boto ya okanga ke Chiko po anini okufa te ou bien okufa te. Eza makambo ya Nzambe. Mokolo Nzambe apesaki ye na sa moi oyo ekokaki. Po soki ekokaki te anga akende te. Ata soki bandoki ya monde entier basangani na kombo na yo mutu ozotala ngai yebaka ngo. Ata soki bandoki ya monde entier basangani na kombo na yo. Ata soki bandoki ya libota na yo basangani na kombo na yo. Ata soki bakamarade na yo basangani na kombo na yo. Ata soki basi yo bima na babe mibali yo bima na basangani na kombo na yo. Soki nte babi non eza non. Moni. Bomoi na biso esima mika na ye. Pe ma ya mutu ya ye ka mutu apesaka yango ye pe ka mutu azwaka yango. Bato bakokosanga ndeni soki babiki mwana nga okende te. Donc soki Chiko akendaka eza mpo Nzambe amonaki ta mosuki anyokwami mingi tika kendo pema. To mosusu ala longue elingi ezalika mosusu. Wana eza conseil oyo pasteur abundolesa apesa anga. Ke mwana nga ta mosusu natiki ekozala plus pire. Yango ta mosusu azwaki molimo na ye. Vous comprenez? Donc eza oyo bato balobaka te nalelaki nakomo comprendre malema. Ata soki bandeko na basangani siffle ya suka bomoi na biso mutu abeta yango c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ye mutu abetaka siffle so abeti yango ata bato bakangaki yo bapanza na baotika. Soki abeti siffle wana te obalaka te obala. Soki abeti siffle wana te obotaka te obota. Soki abeti siffle wana ata mambo wana epa na oyo ekokisamaka te oyo ata bavwani sa banini mokolo yango soki na babike abeti siffle wana ekoma. Donc siffle yango ntango ebetaki epa Chiko choix ezalaki te. Ata alingaki ye mingi alingaki ye makasi tolayaki mbetu mwa meliwe eyaki ekaboli mpenza na katikati ezwi mopanzi na ye. Soso bayaki nakanga ye kokende te na ngonga na nga akende kaka. Po bomonaki nalelaki nakanisi mwa miso tango ekoki kozongisa ye. Nalelaki me azongi te. Navandi natie makanisi ndenge nyonso tu azongi te.
bakomo lobelanga pour kanisa bongo te ya mabe moni ozo kanisa ana un jour omona ka mabe ko komela moko susu na beta no lisolo moko susu na lali na kanisa ka na kanisa wala nzambe akela likolo na se o na obelelo na oloba nzamba zoka na rezo na kaka na lela kashiko na kanisa kashika la mingi te awa na ba 10e mois si je me trompe pas 10e ou 12e mois 9e mois na ekolota baola msaka pena koko la muka na ndoto yo lela lela pulu poa ngai nde mtu na suye ngam na tina ke na samu na suye siko koma olela ye et comme on dirait na sala mabe bon loko linga ko mona ye na olakisa o ye lobi nzamba lola no ba na tomo miso ngali ko babo na olakisa o ye lobi na ndoto na bite na ndoto ngabite na ko mona tabite on so lele mingi na olakisa o ye non la kisa est-ce que so na la kisa ko mona ye na bite na okokate loko okokate sikole so kanisi olelisu na ole ata na balabala oleka yo mona na lamuki na tongo na esi bateso na lopango na kepe na hôpital na nde suki koma ekokata na ngai amoni te na tika na otika bana pasteur na nga pasteur Georges ayebisinga bi so tiki bana nzamba okondane o makasi obana obango bato bino bato boluka ebana ocomprendre sikoyo yo papa akeye yo mama olotika lotala bana komi sukolela bana otia bango wapi donc azalaki moto asepelisa ye bino asepelisaki biso nyonso tu atanga papa na ye baye na bando ye kosepela na ye makasi me ngonga na ye ekokaki ata so nakangaki alinga akendeka mpo na buta tozalaki kaka na ye bana bazalaki na makasi ya kokanga te ocomprendre ngai mpe nazalaki na makasi ya kokanga te donc namoni na koloba te eza passe c'est vrai eza passe mais toyeba kosupporte douleur na biso mais quand même otikali mpe na bana oyo aza na besoin mosusu asunga bana na mwa eloko même yo moko na baconseil nde Kabunju Alesa conseillaki yo wana akozwa bino ndeni akozwa o ndeni motu aza na posa azwanga numéro na ngai eza 089 78 36 175 089 78 36 175. Ok, voilà, merci Maman Coco. Tokomo chité muke na suka émission na biso. Question moko elinga esusu elobama pe mingi elobama mingi. Bamsu balobaka ke yo muto kasaka carrière en Pululu mais outi ko expliquer ke zaki yo te. Mais siko yo ndo zaki mwasi na ebo zaki nenda kumoko, bolala nembetu moko so ko expliquer biso vraiment lelo ba fan ne bayeba ezaki siko nini o esalaki ke ba producteur bakata contrat na Pululu ndeka bando lobaki aza akomaki orgueil to lo nini elekana wana parce que yo ka mutu peut-être ayebisa au secret wana o expliquer ba fan tonton italien na Paris kolo yoji yo kelanga te lobelanga tata tonton italien zo rande ba boma ndeko na yo ya panzi elobaka nango tonton italien na baconseil opesa koko koyoka mingi mpe mabe ocomprendre tonton italien kolo yoji vraiment soki otoza mpe na posa ta collection ya sika ya yoji so omoni tonton italien okozwanga so pene na posa pene ya yoji amba moto collection ya sika luka tonton italien na Paris so ozwi yango te zongelanga tonton italien tokenda bango malema vraiment nakanisa oyebi ngai nakuta Chico déjà achita comprendre non na ebelo ba wela te mais so babi ke Chico azaki orgueil on ezaka ba jaloux ndio posa no ka bobi ka na pembe no pe mutabo bukazo ebele bayoka déjà ko ba bonte oh maman te ngai ngamonte donc ayeb ça peut secret wana te ya likambo wana ekomelaka ye po ba producteur batika na lobby ka na pembe na yo ka na namba no fleur ko sa pe mutu bazara obi ngonka keto oui bien c'est le pécar waka mutu ce que tanga supporta ngote abimisia alo ba mamba lokuta chiko azaka ovete partout biso to futela
so Chiko azaka orgueil banga balanda biso te Chiko balela ye bato nyonso parce tofuta na bango bakolu pango na bala tolala na bango libanda ti bakunda Chiko Chiko azaki Chiko azaki bien Chiko azaki problème te Chiko aza na problème kana ndako na biso neti na bana na ye na ngai te Chiko azaki ndeni abimaki azoya ayo kutanga na obeta mwana kande na obeta mwana otuna te biko obetela ni te so azaki na saka kiti saka to ko biso be est-ce que tu n'as vu biko to beti pe mingi obetela ni na yuto beti oyebaki après saka kanda ninga mto piso kanda te dans lingio ko lekana mwana na saka na ko ninga mto piso kanda na piso kanda te na kutika zo beti apesi nga nga pe na beti on comprend non je crois azaki bien azaki mtoba maman bat baolo bana te bat donc secret ya contrat na na ba producteur nde katana ye moka ndaki na ona sama beli atikela tayo tatikela pe mais loba ba fan ne ba yeba parce que ba comment otatone na nde na bango ba msuso ba ninga na théâtre mutu ba kasa e ba msuso ye moka comment que orgueil ba msuso eloba ma trop so yebi secret wana expliquer ba fan ne ko ba tika na ngona mutu bon na musala ba fiti bazanga te en tout cas bakota ka fiti nga babanda ko déclarer eloko mo ko réclamer eloko mo boy bayokana baninga tolo baboy jour akomi yazaki pressé à lobby baninga ba lobby te ndelo ba inela opo balba on ba ke diaboliser par ba producteur na bango te na lobby bon te kasi obi bayokana ba sa eloko boy mais basa ki ngoto siko yemo ko mutaloba ki tanga ba ona misa producteur azoyoka est-ce que baninga ba lobby yango producteur ayoki ndenge a lobby ndesiko producteur pe asilikaki. Ok mama Coco merci ndenge oyambi biso to comme na biso na suka moi question ka ya suka na habité so oza au courant Eco RDC sali film pour na mémoire ya un aliwa pululu okolo banini na Eco RDC puis na mon boss Jean Chibochi bobonenga kanisi pululu na yebi po Titis Kizaza na kata Saint-Denis force tranquille abenga nga ebisenga bo excusez-moi bon excusez ya mbapele kande na uta koloba toza en direct oui toza bongo oui. Pas mama Coco moi ça pululu Eco RDC sali film pona une année à liwa ya pululu na dadi dikamba yango na loba na yokaki yango et pas Titis Kizaza na kata Saint-Denis force tranquille force tranquille Titis Kizaza ayebisaki nga est-ce que bikotele oyebi ke basali film pour na Chiko donc à part ye na koyoka ngo lisusu patron boss Jean Chibochi papa Jean Chibochi baba papa merci pour la geste sali pour na orphelin oyo na koyoka ngo lisusu epa na ye donc na yebi na sepeli kutu makasi bayebisi ngai ezali merci Chiko Pulu. Merci Chiko Pulu. C'est ça. Ok, Lilo Basuka pour l'émission à Lilo. Et puis pour na bafana Pululu. Okolo banini. Na ba mbote mba moko poto comme de yana suka. Lilo bara pour na bafana. Pour na Lilo Basuka pour na bafana. Vraiment na ningi bino mingi. Na ningi bino makasi. Chiko akei atiki bana atiki ngai nde bomoni atiki bana bazebele donc bolingo ya papa na bango se bopesa ngo pe na bana et ça la bien lokola Rachel qui commène na Paris wazoteka ba fantaisie solo ma copine Rachel qui commène ndenge asalaka avani pena sungi akanisi bana o Chiko atika et ça pe bien. Ok, merci chers internautes, merci ndenge bozaki ebele pour na Rolanda biso na chaîne na mino bolinga Eco RDC. Vraiment to comme na biso na suka naza sur bino moko bolandi mama Coco moi c'est Pululu nyonso alobi. Pona une année à liwa ya Pululu. Vraiment naza sur bolandi pona rosukisa na robosa na te mo mabange ça va bien.
na pesi ba joyeux Noël na grand frère propre grand frère propre ya Alain Pela balobi ya Gisèle Pela maman mokonzi Nelly Pela na bosante grande sœur propre France ya Tambwe mwana maman Ange Kabongo petite sœur propre di Chakalambi Noëlla Loabala boza ebele tini universel ni fele en tout cas na lingi bino mingi bozala toujours branché na RDC nazongisi malobe pa mama Coco yepe moi mabangaka ndenge ezalaka te nga na obwaka na webisa sœur na nga mo ba beauté grave na kata Saint-Denis Marie-Claire et tout la beauté grave mota tonda beauté donc nzambe pena azwaka likanisi yango donc azwi pena na beauté alati yango sœur Marie-Claire et tout ala bandisi ko kozango ko kabola ngo moi ndamu ndenge ezalaka mota tonda beauté quoi sœur Marie-Claire et tout ebika adesama ngo pe yango kandi osala nga so sala ngo pe ça va bien webika système ça la bien makasi. Voilà maman Coco to côté mamso ba mona bataille alobi taille nde taille awa to ebité en tout cas est-ce que ko kapé 50 à 40 ans ovandaka boyo bala cité système nino tonto italien kolo yoji tawa question ba poser ngai bataille yo tikali ka boya libela to te bon eza mambo nzambe tokutana shiko ezaki nzambe. Vous comprenez? Ndenge pe aza pété lelo o so nzambe pa lobi ke na bala beso bi na batenza meka muto ebi yango wana penza omoni lokola kane na biba pesa nga conseil na association Kibobo association Bobo Kibobo nde makambu ba pesa nga conseil président Papi Onoko kwa alobela ngai Koko ke zana kimia tant déjà zoé ba okamba association moko boye aokamba baso ya makasi baso ya kilo na Paris président Papi Onokoko ayebisa nga lobi ko zano recette na vie on comprend so za recette na vie oya osimba touche et ça la bien te eko sopa nzambe kanda yebi on comprend nzambe nde ayebi vraiment lobi na ngai ata lelo oya ngai après net aux 10 minutes après tu évité si on a dana ebisa ngai tati dana mabeka maman Ephraim nakata Paris si dana mabeka nakata Paris maman Ephraim abane pe ka lobelanga ko ko zano presete mo na biso po torotika pe yo te net aux abo to sunga ka ya na ngai fifi ape na Paris yepe aloba ayebisa nga pesi nga ya fifi tatakala na ningo mingi ya nanga etalaka petit na ya fifi tatakala ba fete ngo ba nièce no ba neveu na yo yo yebika ka système ngo sala ngo kutu donc ya fifi ebisanga ayebisinga ke koko ko sa presete neti ma Christine Mbala ma Christine Mbala sa mama nga mama Jordan abiyekuti ya tongo ma Christine Mbala ya tongo mama Jordan na nzibisanga bikoko so za pressé na vie mabe o simba touche taka nde mokila ngo tema na likambo kutu yo oyebi na ote donc na evita pena makasi ke ba makambo wana yoyebi kaka bon ce ko bwaka nga nde olobi wana famille na ngai nanu nga naza na famille bikotele na kanisa bato boyebi Monica Atan Sandra bikotele Maindombe o na koma obenga yo yoyebi kaka mwana mukeme mozindo ko tsa musapite na kata Maindombe o kokate Sandra bikotele Maindombe ababara de convaincre Ginette bikotele toza muto ata associé toza soda makasi ya tongo lokwa nga ya na bundaka bitumba ngo to longa ngo Gladys bikotele na Paris na yepa mama na ngai mama Aline Secondaire Royale mokonza ba mama Aline Secondaire Royale mama moko oyo ke aza na kati ya groupe ya Papi Onokoko vous comprenez ekiri moko ya bien ya ba mama ba mpesa respect nokwa mama Aline tokelo kwa mami Bikele abino obenga mami Bikele est-ce que boyebi ye wa yebi mami Bikele pesa nga kombo na ye vrai kombo na ye to tia combien c'est que na ye tabino ka mami Bikele kombo neza pena Bikele bientôt ya ngai mama na nga mami Bikele bientôt Ozia mwasi ya pembe première dame
omona ndoi te omona lipasa te pembe eza option yebisa ye te eza première dame première dame abi okotisa ngungi te mwasi ya pembe première dame ndeki nango atika anga te yo yebi kaka lokola Clarisse Bikote lokola Sandra Bikote namoni obwaka bata théâtre te eza problème na problème te wana belle famille toke maleme totie mwasi oyo mpena ke Taylor Vandam mwasi oyo mpena ke ta evanda kwa so tali wana kuta ezala su bassin te koma piscine Flora Luzolo so tali mpena basima Flora olanda mpe biloko akoka mwasi Flora Luzolo Rachel Luzolo mwasi akitoko mpona lobaka so oza aveugle te oza aveugle komona miso te ozomona Rachel te mpo tunanga olingo sa otantenga mwasi kitoko toke na le Neymar maman Rachel Kifula maman na Jessie na Robini maman Rachel Kifula maman na Jessie na Rod na Bobini nalingi yo mingi tanti Rachel nalingi yo mingi na bosanité ma meilleure chemise Bikambangu pardon ma meilleure chemise Bikambangu nalingi yo mingi donc mpona lelo tosuki wana namoni mabanga esili ngai deja naza na mingi ya kobwaka te parce que liste eza molai so na bino abwaka donc tokolala awa napesika équipe Momba Eco RDC mbote mpe bajoye Noël na bino nyonso na sika songo Miss Mongo Pegi Walungwa mobose Jean Chibo bino nyonso nalingi bino mingi en tout cas mpona kosukisa na koloba kaka bozala toujours branché na chaîne na bino Eco RDC bozala desite bokosepela kaka ndenge tokontinuaka kosepelisa bino tokutani bongo mbala ya nsima bizu mpe bajoye Noël na bino tu